tepe kimia na mabota na bino esika ezwi bino ebele liboso ya baitandeke na kolanda magazine promotionnel na bino oyo mapo oyo ekosamaka mingi epa wangai docteur de la presse congolaise Robert Poutinga prof doctorat bakiselaka mingi nde napeselaka tofula basango mingi na likambo etali affrontement ya bawazalendo na ba arme 23 eloko foboyeba ke bana ya Congo bana ya Kinshasa ke affrontement oyo eza ko continuer toujours ke foboyeba ba arme 23 ba yakinde ko renforcer bango na ba force spéciale rwandaise po ba continuer toujours kaka ndenge baza ko continuer bitumba oyo na ndenge ya est mais eloko foboyeba ke affrontement oyo esalemaki ya kosakana te kuna na province ya Sud Kivu na front pe mingi na Mirangongo nde masolo esalemelaki tolanda bana ya Kinshasa bana ya kini na lobaka na ngai vérité mais vérité na ngai ezalaka mingi pasi ya ko faire comprendre bino ke likambo oyo boyebi eza ko continuer tozana yango ti lelo ezali problème ya ba affrontement oyo boyebi ya ba zalendo na ba M23 lisolo oyo eza ko continuer toujours kaka na est eza ko sala pasi parce que bande kona biso baza ko kufa se ko kufa mais ba force spéciale rwandaise oyo baza ko continuer ko renforcer M23 kaka na front wana ya territoire ya Nirangongo na Sud Kivu baza ko continuer toujours koko tisaka minduki pe ko aider M23 po ayebana toujours ko sala Congo pe RDC mabe wazalendo na FARDC baza ko continuer toujours ko sala musala et pas na biso tozalaka na échec te tozalaka toujours na victoire mais ba Rwandais yangoyo tango ekoinda c'est le fait ekozala te parce que toza kotika bino bosala oyo bolingi bosala mais boyeba ke makila congolais nde eza kosopana eloko fo boyeba ke mokolo ya lelo lendi bazongelaki lisusu affrontement entre bawazalendo na ba M23 esalaki pasi pe mawa ti bazwaki territoire ya Ruchuru na village Chai eza ko continuer toujours biso tokotika pete bosaka na Congo biso na bino tina ti mais awa ndenge bobandelaki ndenge bokosilisa yango M23 accord Rwanda sana sima na bino biso na bino tokoyeba banani bakokwea na banani bakokwea te parce que victoire ezalaka toujours na Congo c'est ça le fait ezate Blaise Optique aza ko continuer toujours na miso na bino awa apesi toujours congolais cadeau aza ko continuer ko pesa cadeau wapi wana na ex chef na local 19 kaka na rompo molar na kino Oasis non loin kaka na bandala wana nde ozui résultat ya miso na yo monture à partir ya $20 mata pe vers $25 mata Blaise Optique nde mosungi ya bana Congo boya ebele pe awa Bartime amona na ye oya You're broken down now. Wow. No. Banda ya Kinshasa bana ya Congo yeyo mosungi ya Congo mobimba pe na makambo etali misu na bino Blaise Optique yeyo tala neti kado amesana kopesa bino des années mikolo na mikolo atika kana ete azama to imangongi ko luka toujours ko aider peuple congolais po amona clair parce que Bartime amonaki awa Blaise Optique vers na dimension nyonso e bandi na $25 pe monture e bandi na yango kaka na $20 ti mata il faut boyeba consultation pe na ba matos ezalate ya 2025 te mais ya 2050 parce que awa soki omoni te c'est que lukuta ezama ke ya ba verte soki ekoye panzani pe koki kosala yo ba deka na misu mais awa eza na ba vert oyo
ata esali ane na bane epasukaka na sete mpo na kozwa bango okomi na yo kaka na rond-point Molar ex Shoprite okoti na yo na kati na lokale 19 na Prince Kasavubu oza na yo mobimba kaka na kino Oasis nolo wana obuka na tendeko yaka omona ozwi Bless Optique na ba numero oyo 081 98 92 222 lisusu na 090 17 95 767 oza mobimba oza na kati Bless Optique ata bikamwa Yesu asala alobaki bao bakoya na nsima bakosala koleka ye ya solo na ye kokomprendre yango na Bless Optique bikamwa eleki ndelo. eloko fo boyeba bana ya Kinshasa bana ya kini ke balegende ya Barcelone bayaki bongo kobeta na balegende ya lepare oyo ya biso ya Congo eyindaki mpe esalaki kitoko me pasi na mawa tozwaki 4 ya mokoka mpe esalaki pasi me esalaki mpe elengi parce que tozalaki vraiment au rendez-vous kitoko. Bana ya Kinshasa bana ya Congo eloko fo boyeba tozelaka pe tozwi elema pe eloko fo koyeba ke Congo de plus en plus congolais aza ko augmenter toujours événement mondial africain pe congolais eza kosala kitoko parce que toza toujours un jour eloko fo boyeba ke ba légende ya Barcelone bayaki avec plaisir na succès pe na Kinshasa na Congo pe esalaki kitoko ba oyo nyonso boyebi oyo baleka na Barcelone ba légende pe batika bale me bakoma na bango ba vétéran mais vétéran ya kosakana te parce que tilelo succès ezalaka ba betaki bongo ndembo ya kosakana te na ba légende ya RDC esalaki kitoko na elengi na Stade de Martyrs eyindaki me eloko foto yeba erataki te tozwaki vraiment mingete 4 ya 1 ewumeli te po esalaki pe kitoko parce que toyekola pe koyeba ke ata tokomi ba légende foto zalaka makasi tosepelisaka pe mboka awa bauti libanda me bayaki nde koniata biso 4 biloko pe biso tozongisaki revolte ya moko et kendaki kitoko na elengi bazalaki bango nyonso rendez-vous na Congo na Kinshasa pe na Stade de Martyrs elekaki kitoko bolana Moni ndenge ba mingete mi 4 kotaki ya 1 boyoki bo moni ndenge lengezalaki na Martyrs biso to bukanaka te tolobaka kaka vérité ma pro et magasin promotionnel toujours Comme le Congo bana ya Kinshasa bana ya Congo eza lisusu ya kodiscuter te pe ya koloba te parce que awa ici a confirmé ye président Ziko Mukanga awa oye kaka na $1,300 ne ozwi lopango ya mokoka me awa soki opesi kaka 300 oza kofuta 1000 ndambu okozwa na yo lopango ya kosakana te sport ya bana ntango Transport orphelin de Kinshasa. Moi
Bonne ya Kinshasa yebake le 18 décembre 2023 oyo ekoyinda mabe grâce ya président Ziko Mukanga oyo lobike na occasion ya anniversaire na ye pona ko célébrer yango ensemble na bakinois tout à côté la bakinois 2520 moto mobimba oyo ekomema bakinois ofele kobanda kingasani kino victoire te kingasani ya ofele sans kofuta ta un likuta dala après kopesa plus de 5000 motos na bawewa ya Kinshasa après côté la bakinois opération comme kolo lopango na $1300 ya pamba le géant ya bawewa président Ziko Mukanga aye na mbata mukolo avec transport ofele. Merci ndenge na lobaka président Ziko azali numéro 1 ya ba motocycliste nyonso ya Congo de na lakaki que non na sima ya kopesa plus de 5000 motos na ba motocycliste na sima ya kopesa plus de 9300 parcelles na ba congolais lelo na lobaki événement ya sika oyo ko salema le 18 décembre ya année oyo le 18 décembre ya année oyo ezali anniversaire ya président Ziko nde asepeli a fêté na ba congolais nyonso président Ziko azali ko tia plus de 2520 motos 2520 motos et comme ma population quinoise jour wana ofele tolobaki destination et kozala kolonga Kingasani tina victoire bakomata moto ofele banani oyo bakomema bato ofele ba motocycliste bazali ko soutenir président Ziko bokomona bango na ba brassard ya rouge c'est-à-dire montale nyonso bokomona na brassard ya rouge jour wana le 18 décembre ezali parmi bato oyo bakomema bato ofele jour wana yango nde tolobi mpona bakinois nyonso coup d'envoi ekozala na quartier 3 ya Masina na ba 9h jour wana nde tolobi lisusu 1000 personnes bao bakomata moto liboso bakobanda komela mpe mai tokopesa bango babouteille ya mai ndenge ezalaka na kati na avion bato bati na avion bapesa mwa eloko ya komela président Ziko lokola mokonzi ya bamotare jour wana ekozala omati moto président Ziko azwi mpe bouteille ya mai nzela ozomela mai mwana ya Kinshasa oyoki le 18 décembre 2023 oyo mpona ligne ya Kingasani victoire mpe mikolo ezali koya to Kinshasa kosentir transport ya ofele na moto kasi yebaki opération koma kolo lopango ezali kocontinue na $1300 ya pamba c'est-à-dire opesi $300 lokola avance mpe le reste okofuta malembe pendant 12 mois mokoka mpona bana maluku avenue autoroute numéro 3 quartier Monaco oza mobimba bino bana Masina Njili Kimbaville mpe misusu arepemi na quartier 3 Masina okokuta babiro ya Ziko Mukanga sans oublier avenue Victoire numéro 42 na quartier Kauka na commune Kalamu na deuxième niveau ya immeuble Efra oza mobimba ozwi lopango na yo ya 20 sur 20 na $1300 ya pamba kinois yebisa président Ziko Mukanga mosungi ya population merci nyonso bawewa to 18 décembre tokolema bato nyonso ya ofele mpona président Ziko Mukanga. eloko fo boyeba eta ya pont dingidingi kuna na Ntsele pont ya dingidingi oyo nayebi te soki ezali singa ya fumbwa to ezali singa ya saki parce que ndenge bato baza kolekela na pont oyo ekomi kobangisa parce que eza pont oyo relie Mongafula na commune ya Ntsele Bolanda ndenge nini ezali eloko fo boyeba bana ya Congo bana ya Kinshasa eta oyo ya pont dingidingi na commune ya Ntsele pa moyen mawatro ya kosakana te parce que batu ndenge baza kolekela na pont oyo on dirait kaka en espace mais nzoto nde simbi singa awa pe nzoto esimbi nde oyo nayebi te tokobenga yango singa to singa mfumbwa to singa nini parce que awa
epesi pasi mawa pe ya kosakana te bandeko na ngai bomonaka yango neti liseki me ezali barealité oyo fo bocomprendre ndenge elekaka na bakinshasa tala neti ndenge bato baza koleka botala neti boye eza bariske bamosusu na bana na mokongo bamosusu kutu oza komona oyo soki arate ata nzambe akoboya kotika molimo na ye na nzoto fo azwa yango na rapidité pona molimo ekobambana pe kosala pasi akolinga te molimo eyoka pasi me nzoto nde emesana ndenge emesana na bakidibiti. En tout cas, merci papa. Moni pont oyo eza na commune ya Ntili na quartier d'Ingidini. Pont nde ezosangisa bato bavandi na ngambo monga fula na village Nsekita na bato ya Ntili. Alors pont oyo ti omoni libende oyo eza likolo ya béton te mais eza likolo ya banzete. Alors to bengi pena bakonzi ba chef ya assemblée ba député provincial au bazwa ko luka ba voix koto bata likambo ya pont oyo ya Mayanjil o da rivière musu te da Mayanjil o azo le kalikola pont ko na boulevard bazo mona régie des eaux awa pe bisiongo to leka meta ba condition bana bazo tanga te poni câble katani nzela ba oleka ezate. Alors population za koto eza na misale bile salaka wenja sisi wana sima biloko uta koto bolela kaka o masango ezangi na mboka mais masango pe bimaka na ngambo wana o ya ka pe boy. Alors to bengi pena ba konzi wana ba ya de bazoluka ba voix ba ya kota pe likambo pont oyo ba mona ngo vraiment ba sala yango population pe koma en tout cas en ordre. Awa ba konzi ya mboka bokota likambo oyo parce que awa soki pont oyo erate elali boye ba kensele na monga fula contact ezali susu te soki mama aza na monga fula bokomona na kali susu te wana fo ba cha avion oyo ekomi likambo mosusu botala nano ata bino moko eza pasi bakonzi ya mboka bokota likambo oyo pe bosala réparation esala pe mwa eloko biso totalisi tolobi bomoni ya kofonde eza te. Voyager et comment on a une assurance que vous connaissez papa maman awa escroquerie ceci là na legi travers l'agence boya ebele parce que résultat eza kokoka boya ebele pe awa voyage eza assuré bako sabino te awa okozwa résultat favorable. Agence etikala moko na ville province ya Kinshasa engaye na yebisaka bino ke awa okozwa visa nyonso meme ya paradiso okomona nzambe na pete sankutu balakisa mikanda okokota na avion neti kaka kede neti kebo. Agence nini oyo elongoli escroquerie pe moyibi pe bato basepeli eza kaka agence moko Legi Travel esika nini oyo yo kokota kaka na bureau malili lokola Canada malili lokola États-Unis directement ozo comprendre que oza libanda ya mboka. Legi Travel agence. Pourquoi okoki kolinga peuple congolais na niveau ya boye? Pourquoi okoki kolinga Congo na niveau ya boye? Nano na mona sentiment ya boye tala ba famille bazo piquer crise parce que escroquerie tona yango ekomaki 95%. Mais yo oye otosi na yo makambo mokonza mboka bo se créer o aider mboka na yo opesa pe baninga misala. Na ye na bini na pesi bazongisi na fungoli na sepeli Legi Travel, j'ai confiance, c'est ma maison. Agence oyo de voyage Legi Travel wapi soki oyo yepai kwa biso bana bagaye sans problème aucun d'autre qui n'est brisé na Legi Travel bana bagaye kuna. Est-ce que oza kotala te ba agence mosusu ba kota na système ya kolalelaka bango tongo pa kende États-Unis mais ba zwi libungu ntulu ba kota te parce que balia bango mbongo lokola école maternelle école primaire ndenge tozelaka collation mais awa mama papa okokanga ndoki nani yo moko kobima ndoki parce que soko ye na Legi Travel te mitali yo ozwi bango ndenge nini zwa numéro nabi nini naso banani est-ce que vous avez zwa numéro tolingi lisusu chantage wana ya escroquerie te parce que awa okokende na yo partout talanga na kei bimaki
Legi Travel. Legi Travel. Na kei tala na kei tala. Legi na keyo. Mama Lady Salaria aza ko continuer kosala minene na ville province ya Kinshasa, précisément wapi na commune ya Ntsele. Ye nde mosungi ya bana ya ntango ebotala ndenge nini aza kokita pe aza kosala minene. Tango na yebisaka bino eza na ba femme pe na ba fa. Pourquoi na lobi boye? Elingi koloba ke eza na mwasi moko oyo asalaka ya minene pe ba congolais bandima pe bana changu ba respectaka maloba nyonso alobaka aussitôt dit aussitôt fait. Ye nani ye yo mama ya bana ebele mama Leti Salaria oyo aza ko continuer ko frapper aza ko tika te. Botala mama Leti Salaria kaka na nchangu awa na Ntsele. Botala makabo nini asalaki. Ayaki kotala vraiment na quartier Makayabu ndenge bayambaki mama kaka lokola Yesu tango akotaki Jérusalem. Awa pe batandelaki ye lisusu maputa ya kosakana te enga ye. Mama Leti Salaria suka na mwasi suka na femme. Botala ndenge ekiteli na ye ndenge ba mama bayembaki ndenge bayambelaki ye. Silisi wanate mama abandi kotalisa réalité ya mwasi il faut azala ndenge nini bako sabango te na bilobele na bango ye vraiment nde masolo pe aye kotalisa bango. Est-ce que boyoki boyoka yemei mama boyoka maloba foyer bisao vision zaka ateke lelo sona silisi fona bala libala c'est bien mais nakati ya libala après libala elo oni omemi mona musika mama ya biso anda oloba misu na esuka kaka komona oyo eza liboso azolono te tindika mwe mona musika komona musika eza esika bato kutu baomona limite yo leka loba que tu peux aller au-delà. Mwasi ya mayele ya boye nano na tikala komona te depuis na botama. Est-ce que boyoki botala pe ba mama ndenge basepeli. Wape atika kite botala ba komite ndenge nini apresentaki ba oyo ba ko représenter ye soki azalite pour ba base nyonso ezala solide. Tala ba mama ba beti maboko ba sepeli boyoki bino moko pe bomoni. Tangu tombe mama Leti Salaria nde masolo awa Ntsele tombe bikote mususu pa moyen ba maluku awa. Yo soki ozangi mwasi ya boye soki ozangi vraiment honorable ya boye vina yo kokufa. Loko foboyeba ke problème ya taux de change oyo eza kopesa pasi pe eza kopesa mawa na 119e sommet ya conseil de ministre babetaki sete mpona likambo etali taux de change tolanda yango na bokebi. Loko foboyeba ke taux de change oyo eza kosala pasi pe mawa bana ya Kinshasa bana ya Congo na 119e réunion ya conseil de ministre ba evokaki likambo ya taux de change oyo 2 fois 26 2 fois 27 eza kosala na yango kitoko te parce que ebandaka likambo ya 24 neti kidi ba 23 ezalaki na 22 21 20 et rapidité 24 25 26 pe bikoto mosusu eza 27 yango conseil de ministre 119e réunion ba evokaki likambo oyo pour que makambo nyonso ebana kokende kitoko. Mais botala bomona boyebi no nyonso bana ya Kinshasa boyebi ndenge nini idéologie pe na makambo oyo evoluaka. Biso toza ko continuer koloba ya kobomba ezalaka te o vérité sur vérité bana yango gouvernement ebetaki sete ke na babanki bandi malisusu te batu bakofuta ba impôt na ba monnaie oyo ya batu ya libanda to oyo tobengaka ba étranger pour que
ba désagrément oyo ya ba os ya ba prix pe na taux de change ezwa elan oyo ya komatate. Ah boyende ezalaka gouvernement ezokende bien bo forêt kaka tina suka tokolonga likambo. Mécanique vision de l'aigle ye yo na deuxième porte kino Oasis bana Kinshasa bobu kana te mituka na bino juste solution boye belé ba ville breaker ba chemise pe ekozala réparer en bonne et due forme. Bana ya Kinshasa bana ya Brazzaville ba pesi biso eloko ya suka na ya somo na mona nanga ba makambo me ya mbala oyo ezande ya kokamwisa mokili pe ya kokamwisa batu ba matériel ya nouvelle technologie wapi bandeko na ngai ezali bongo na vision de l'aigle tour mécanique oyo eleki nyonso na ville ya Kinshasa ainsi que na Congo mobimba. Ozwi bango wapi vision de l'aigle? Ozwi bango na deuxième porte na 24 deuxième porte ya Kine Oasis. Soki obwaki misu boye oza mobimba 0 mètre na rond-point ya Molar. Tala ndenge misala eza kosalema na yebisi bino na degré moko ata kutu machine eleki na rapidité ya boye te. Metala bango moko pe bapeseli boyoka. Toza awa toa tour mécanique vision de l'aigle. Toza isiko bunga te sur 24 en face à cité Oasis. Référence eza autour échange. Ah biso sala misala nyonso etali libende. Rectification ville brequin. Chemisage de bloc, l'étage, rabotage à kilas, adaptation nyonso au mutakota na besoin biso sala ngwa. La fabrication ba pièces tout. To sala ngwa. Ya train, ya mituka pe nyonso mutakoluka to sala. Ata pièce na mona na rate biso sala ngwa. Donc voilà ba bisili ba nini. Donc ya on toujours benga ba patron tout, ba mécanicien tout au ville Kinshasa. Place ya musala ya kosalisa musala yango baya po basetela bolingi kozwa bango ba numero yango oyo kozwa bango na pete ozala libanda ya mboka ozala na ba province nyonso ya Congo oza vraiment mobimba na 24 kouta net hôpital du cinquantenaire ozoya na rond-point na deuxième porte ya Kino Oasis bwaka miso na ngambo face à face okoremake kaka porte oya mokie kota na kati omona paradiso ya réparation na yo paradiso ya biloko na yo anga na kokite ya biso ezande ya boy tala salut la famille, c'est Patrick Bekam. Biso nyonso tolanda mapro bato nyonso bana posa ya magazine promotionnel bana posa basela bango bapie basela mamutu tolandaka mapro ya Robert Coutinho na yembo et ça biso bien mapro biso tout otanga magazine wana et puis to chango poa merci bino nyonso bolanda magazine mapro mag bino nyonso toza ensemble bana ki bana Congo monde entier en tout cas naza liboso na bino nasali na bino tout magazine na bino ngo mapro mag tout le monde bo s'abonner bolanda ngo en tout cas biso ba star na bino toza ezalaki bongo ngawa bino le docteur de la presse congolaise Robert Coutinho bakiselaka mingi 3 fois doctorat nde nazalaki na esengo ya kopresentele bino magazine ya lelo kitoko oyo eza kosenga papa mama yo moto ozalaka vraiment prêt ya kosalisa propagande ya kitoko na ndenge esengeli kobukana te mwana ya mama mwana ya papa awa nde kozwa solution favorable ya propagande na yo na prix moko abordable boya ebele nde oleki député po awa tolekisaka okoleka ya kosakana te kisi eleki bakisi nyonso Fiston Masala kisi eleki bakisi nyonso kisi Mukendi Kabemba kisi eleki bakisi nyonso mama Marceline Vita Mambuya espoir ya bana ya Lukunga azalaka na ye moko moto mosusu aza te
Ezane Fachi Beton Mukontombolo, le meilleur président de la République. Yende Kisi et l'équipe à Kisi sur le Congolais. La loi de programmation militaire promulguée cette année contribuera à la montée en puissance de nos forces armées à la hauteur des enjeux géostratégiques.